Yaya likambu ya somo et salami. Ba parents, tangu bana bakendaka kelasi zwaka soin ya koyeba eloko nini mwana na yo azali nango na saki. Et surtout, soki bana bazali nanu ba adolescent, nanu bakokisi, nanu bazui ata diplôme d'état te voulais-je dire yaya. Bana ebele omonaka na ndako komona ye mo santu, mais na école bazalaka ba gangster, makambu o basalaka na école. Ba parents okoki kondimate ke mwana na yo asalaka yango. Zwa kwa soin ya kolekaka na école. Yebaka nani maître, nani enseignant ya mwana na yo pona ozwaka ba information ya lisolo oyo ekopesa yo mutu koswa ngai lelisi ngai étant parent. Bana 4, ba élève 4 ya deuxième seyo ba kufi na ne moko ya classe moko. Bana classe moko 4 ba kufi ya mibali. Na ne moko. Pona nini likolo ya portefeuille magique. Yaya, histoire ya portefeuille magique oyo ezalaka ekufisi batu ebele likolo ya lokoso. Ko envia kate yaya. Qu'est-ce qui se passe dans lisolo oyo? Ba parents la sengi bokota bolanda ngai boyoka na limemi ya po ekopenye bino. Rappelez-vous, masolo otobetaka awa ezalaka pona konuire te. Mbote bandeko balandi à Radio Lokoé Télévision, je vois merci na confiance pe fidélité, botali kopé sa biso, botali ebele, oyo botali kolanda biso, oyo botali kopé sa confiance na programme oyo Radio Lokoé masolo na chaîne nabino Radio Lokoé TV. Ngai kombo na ngai Fiston Pelende, tata ya Sedek. Voilà. Le cas de la décor, vous allez bongo libanda, tu habité tout déjà été awa, mais tout à coup le climat est changé, il y a degré mali les a libanda na dimelangay na comprendre été. Je me suis dit non, voilà avant la comme on a bureau, tika na beta lisolo, au potent ma pesinga lisolo, pesinga mutu pour son avis non, il y a pas de souci, to go beta ngolo lelo. Alors c'était pas prévu beta malo, mais il faut to beta ngora pour qu'on peigner ma parents. Oui, c'est vrai. Bah classe c'est aussi kozonga bah monsieur peut bah ça na ba détente mais il faut faire attention avec banana bino comme ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ozala na biso partout ba parents bazali ozala na Mexico City ozala na Buenos Aires ozala na Italie ozala na Brésil na Suède na Venezuela na Botswana na Pretoria na Cape Town partout ya tala émission na bino yango yo et bandi yaya masolo o tozobeta awa to inventaka yango te. Ezalaka masolo o bino opesaka biso tobetaka yango pona kosunga kaka communauté. En passant, on me fait signe, est-ce que j'ai pas confiance parce que muto abengi ngai atuni ngai pe. Est-ce que marché o ezalaka na beach ngobila. Marché o ba mama batekaka maputa, ba super soso et consomme. Maputa o utaka na Brazzaville batekaka ngo wana. Il paraît ba bengani bato sika wana bakangi marché wana autorité moko asombi yango. J'ai pas de confirmation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que bateki marché wana bakangi wenjwane ya beach na ebité na je ne savais pas répondre clairement parce que na ebi information ate mais yo muto na biso na Kinshasa soki oyebi information wana joa soin yako signaler biso pour peut-être ndeko ça pe na biso awa ayeba muto apesi di solo mama ya mwana moko oyo abiki yaya bon moni vinde za la rabena sa rabino hein. Tout le monde n'est pas destiné à kosimba bakisi ata ngo simba kisi boni muto za rabona akia simbi kisi ya mbongo ba ni mbongo akisi to kisi ya mbongo whatever mbongo ya kisi to kisi ya mbongo omona boya simbi pe et simbi a komi na ba mbongo ne croyez pas que ceux qui monsieur X akena ko da kisi ya mbongo simbi yo pe ekosimba ya certaines personnes oyo ata matia kiti ba koko na baloba famille oyo simba ka kisi te okozwandere nini ekosimba te muta pesi solo mama ya mwana moko wana papa Fiston ezali pasi il y avait un jeune homme wana eko fanda na Kimbaba bande kwa Congo Brazzaville to wana Pointe Noire bande kwa Pointe Noire masolo ba tomboki mikolo lisolo oyo sa mbongo na Pointe Noire ndeko oyo bande ko fanda na Kimbaba babenga Kimbaba voilà alors parce que école secondaire école moko privée boyebi bana o basaka na école omona mwana azoya na ba mbongo na école azoko na récréation to somba biloko donc bayeba ki mwana oyo élève o na école bango comme étant mutu ya mbongo
Il y a pesa mbongo atala te, ba France CFA pesa atala te, asalaka ti même na ba dollar, ti même na ba euro. Moi dans deuxième secondaire, imaginez. Alors moi dans âge wana na école ba kansanine, ba na classe ba bika no oh. Papa ya élève songolo asala mbongo parce que la récréation ba tout ba entouraka ye. Alors boyebi et surtout ba chéri donc ba linga ndengo wana ko somba ba ekira ba chéri ko so donc azo ko so kutu ba na basi ya école. Pona kaka papa na bango azalaka na mbongo nzokande et pas na bango calvaire total bazata na mbongo te. Il y a beaucoup de gens comme ça. Mutu mso mona ye azo impressionné ba to aza danser le gars ba de sur TikTok que je salue en passant okomona zo makamba zo ko lakisa yo na vie réelle eza ndengo wana te. Alors, il faut faire attention à Oyo, Balinga se faire voir. En principe, celui qui a un peu d'argent, Moutou a mon ramakasa en Kembo, Moutou a Katuku Bianza, Alobakate, ce sont des actions qui parlent. Moi, na akabata la te. Oh, tu écoutes comment un niveau na professeur, Oya Bango, enseignant, Basenga Raï Bambongo, Azo Kabla enseignant, $200, 5 000 francs CFA, 10 000 francs CFA, 15 000 francs, Bambongo, donc Azo Kaba. Bakobe kobenga ye maître. Boyebi ka rande salaka na ba école ergo be kiri ko so yesi ko salaki mo kiri na ye. E kiri na ye wado ki bana kobenga ye maître. École me ba ki ye ke mwana ya mwana intel papa na bango asalaka na mbongo. Et bana ndengo wana ba réunion de parents pa ko ya na été ba parents ba ki pauvre ba ki na moyen été. Ba parents ba ko ya té parce que ba ko ya ko te kolté. Minerva lié mo ka futa ka nyoso tout. Et boyebi so ki les pouvoirs de l'argent ataba bara réunion de parenté l'école lui boye sala ngote ba kolobate parce qu'après ça coûte na ba directeur mbongo donc au moins akomo na ma valeur au morbo. Il y a un jour 4 camarades naïe au benga maître mais yo ça kana ba mbongo boye ndingini bino kansaka nini bokansaka papa la so na mbongo te ezaka nde mbongo na ngai moko mbongo na yo moko na ndingini non. Ce qui bino boni ko appelle mbongo, il n'y a pas de problème. Ngapela ko mema bino esika oyo ba mema ngai. Oh, ba mema yo ndenge nini? Abeta li solo. Ya benda kabana matoi. Contentez-vous de ce que tu as. Nzamba ye po ani abota yo na famille oya pauvre. Il y avait un jour akendaka kelasi, baliaka te pa na bango, mokate akendaka classe mokate. Alors, on a 12 heures, on a mon amoutuka mo etelema. Tonton moko boye yabi papa moko boye. Et ça pourquoi tu vas faire non, je fais, on n'a pas mangé à la maison comme ça. Papa la kabela mbonga, sombela mikata, sombela ba mwamba sucré. Abi moi je peux faire de toi comme un homme riche. Oh, un homme riche quand on a bien quand on a riche. Papa on a des mtame mayekuna et sika oyo nazo mabino azo betela ba camarade na. Et sika ngo wapi? Oto kende boromona bino pe borokoma na mbongo. Tout ça na pointe noire. Papa fiston, mwana wana amema ba master na ye 4 na mwana oya ngai na 4 nenga lobi na koto alobaka mvungu voilà. Ba kena na mvungu bande ko pointe noire ba ni mvungu quelque part mvungu ça côté moi reculé dans l'époque babi côté na ba poto donc mvungu côté mo reculé. Ba kena mvungu et pas marabout mon papa mo boye so pe ya marabout so pe nganga na yebite ba kenda kuna tangu ba koma bango 4 plus ye mutamaki bango 5. Papa tanga bini botanga yebi ya atali oh abi bino mi santu bokota à part maître wa ina bango non bino mi santu bokota kasi mwana moko wana mwana mama o apesi di solo papa fisto nganga yebisi yo okota wate yo okota wate yo sa libanda yaya soki oza destiné mamba kisite eko simba te yaya kwa viaka te mutu aza na mbongo akisi soki pe kisa mbongo ngapela ki lokota abeba eko simba te ata soki na ligne ya ba famille na bino boza na bato ba simba kisi te yo soki okoti eko simba na ngote est-ce que na kosi to soli pembe botela nga ba j'aime ko boto ba j'aime te yaya tout ça ba j'aime ko tout ça ba j'aime est-ce que ma solo eso édifié te vraiment c'est la nga ba j'aime yaya est-ce combien voilà jeune garçon wana mwana ya mama oya pesi di solo batiki ye libanda 3 wana bakoti puis ye moko akoti basali ba cérémonie na kati okoyeba ndenge nini bilo basalaki landaka ali solo
Na kati kuna papa asali ba incantation makamutu akotisa bango na kati ya cercueil. Basala 5 heures du temps, 3 heures du temps na kati ya cercueil. Yaya, moni moninyo. Bolinga nini bolinga ko mninga na bino ba kota na cercueil pendant 4 heures du temps balobi. Et puis ayeko fungola bango. Afungoli bango na cercueil la musi bango. Évidemment, oyo maître à kota kite parce que ça les cas étape ambaki ne ba ebouele ba gibier. Tango si la ça va boya ki na moi siko il faut bozonga boya na butu. Boya lobby na butu à partir de 22h to ça la cérémonie. Yaya ba pekisaka mutu alina kende o asa kei ba pekisaka susute. Tango babimi ye moko papa marabu so papa nganga ayebisi mninga na bango ayebisi mwana oya ngai wa mama pesi solo abi makambo oboye awa soki ata baninga no babeteli to babeteli te me ndenge boye de awa soki o meki koloba kaka na école o meki sa pa mutu okobela liboma okokufa mwana pe abombi na atie na se bakei lobi na ngota ba kozonga ye moya ya susu za kite parce que ye ba bengani ya te ko simba te pas visto na tribu na biso na mboka na biso simba kisite mama na biso kutaka na koloba oya ko simba kisi akokufa ye moko na confirmer pa mwana na ngai siko 4 wana ba yo sa nini ba yo kozonga donc 3 nouveau na moko maître ba yo sa nini 4 ba yo kozonga solo na 22h basali ba cérémonie konso papa on a nganga koti na toilette a invoquer ayeko bima na 3 porte-monnaie. 3 porte-monnaie a joué à pesi au moko po ya maître a déjà oye. Abi ça va mbongo ba lokota na kati condition ezate. Yaya. Yo chez moi eloko na mukili condition na te seko ke sika. Ba ebisi yo ke no jouer loko wala condition ezate il faut sosola. Tolobako chef de mission oyo au pesi mankambu au zui mankambu rien n'est pour rien dans ce monde est-ce que komi to soli pembe et loko moya ofele za rater na mukili oyo et loko ofele za rater d'ailleurs vous tentez loko ofele c'est un critère te abino condition santé condition radon mbongo to no bonakati awa et ko bima franc CFA et ko bima dollar et ko bima euro nyonso tout il faut si là na journée moko condition kaka yango wana ça va bakeipe bazongeli na école kuna bouma gosakana te alors na bango so wana papa fiston moko banaye kofanda na kimbaba voilà kimbamba oyo a mettre oyo akina bango oyo akina cerveau monter oyo mbaki bapanga avafana na kimbaba mibale bafanda la question benga cheche bana point no cheche no siko moko afanda kana vungu voilà babini mvuvu voilà mvuvu donc liso to beta mwana ngo ya biki oyo ba pexeki bango ba so akiste la famille bango ya fanga na mvuvu o mabanga pesi diso ya ye banda pe ba boom n'école ba sala ga ndenge ba boom o saka te n'école. Et sali ndenge wana inane leki bana wana bazaka na mbongo condition wana ba parents la no ba bona mbongo wana te yaya yo tala ka mwana no malamu mwana soka songi na ndaku asaka mwana malamu mais libanda maka masala ko yeba il faut contrôler il faut aller à l'école zalaka en communication en contact na batangisi na balakisi ba enseignant ya mwana na yo po yeba maka mususu yeba kana ni camarade ya mwana na yo contrôler ka saki ya mwana na yo mwana za adolescent. Oui, c'est vrai, on repasse à moi argent de poche, mais on comprend comme si à Sombi, on calcule l'argent de poche, on peut s'accailler, et ça concours de thé, l'ande la moi na Zimbongo, wapi. Pesa moi na mitindo, on a le droit de somber l'ambate, on a le droit de somber le commoranté, c'est moi qui dois acheter, c'est moi ton père, c'est moi ta mère, on a sous-ordre de l'angaï, je dois tout acheter, comme ça on a la facilité et on contrôle. Est-ce qu'on commis? On commis, hein? Voilà. Année on appelle l'équipe, va passer 3e CIO. Bah alors ça la section littéraire. Bah qui 3e littéraire. Bah on y surtout wana. Boum continue à kaba. Donc bah on se comme donc week-end, vendredi, samedi donc bana pena ya. Sikoyo, n'école balunga pe kolte, n'école ba yebike mettre wa liboso wana papa na bango asa mutu ya mbongo. Yango wana peut-être mbongo o baninga ne ba bimisa pe ezap ba besaka mbongo muninga na bango apesa ka epo papa na bango asa mutu ya mbongo. O mwende kendaka.
Ndengouana. Passe. Vous devez contrôler vos enfants. Po, Mukili Oyo Mawa. Tant qu'on va passer troisième, ça continue. Semestre à Liboso Sili. Tant qu'on va comme le deuxième semestre. Sikoyo. Moko, yabana Oyo, va faire na tchétché. Est-ce que vous comprenez? Moko Oyo, cerveau moteur maître, ya faire na Kimbaba. Deux wana mususu, va faire na tchétché. Oyo, va qui? Mankambu. Vous comprenez? Moko mususu, ye, afin na vuvu. Donc, deux bafanda kana vuvu moko na cheche moko mususu na vu comment ça va ça ezokima mais ça va là comment dire vu so mvumvu tango ba deuxième semestre siko mwana moko oyo afanda kana na cheche o mi bali bafanda na quartier moko na bango on ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé jour yango wana bakena ki pe kelasi. Non, quelle a cité? Et ça qui est un dimanche. Bah, d'où ma tu as deux pommes, bon, on a porte-monnaie, et bimaka chaque jour. Au moins, on a porte-monnaie. Au tout, on a été joué en wapi. D'accord, si je pas joué en wapi, il faut tout tourner. Parce que là, d'ailleurs, c'est très compliqué. Au début, à Kenaï Kodouma, à Bonsani, il faut asili sa mbongo. Qu'est-ce qu'il disait? Non, on a se reposer, il faut na bimali susu. Il n'a pas pu sortir. Aleki na pongi. Tango aleki na pongi wana fatigue alala doki mbongo esilate na tongo lendi fwa kene klasi alamuka te akufa na pongi ya keba na bato akufa na pongi ko kufa na pongi zaka liwa mystique te. Ezaka liwa mystique, ezaka normal te. Donc cela veut dire que condition la personne qui est asaini ni a baby siango o moko ya cheche asaini ni akufi na pongi sango yekuna moko akufi mona moni bado basaka kire 4 wana moko akufi konso balaki 5 n'est-ce pas 4 moko bakene ba boye a se retirer na ye basaka master mais a sera pas pour choquer na ye mais a se retirer batikela 4 prêtres moko sikoyo akufi sango kene école kuna akufi akufi qu'est-ce qui ne va pas akufi nini kuna akufi akufi sangue qui n'est école kuna akufi à la mukite alala ka la mukite qu'est-ce qui ne va pas alala ka la mukite akufi ça va basali matanga c'est tout et leki yaya ba continuer à boum na bango ba passer quatrième littéraire yaya condition à pêche sans mot c'est pas de la blague diable a pêchera jamais rien pour rien. Condition à pêche, un jour au kokweya. Un jour au kokweya. Moko wana mususu. Moko wana mususu atikali na cheche. Na moko ya vuvu. Batikali combien? 3, hein? Moko sa kouferi 4, n'est-ce pas? 3 wana ye, moko kouferi 3. Siko moko sikoyo. Moko ya vuvu, hein, siko. Moko susu. Yé peut la même chose. Yé goutan année banda qui année passer à 4e terrain na tongo déjà wana. Ce qui a bon les conditions et ce qui peine mbongo c'est qui parce que rappelez-vous conditions à personne qui bango mbongo si la wallet wana. Yé peut là à la mukate. On suppose que yé peut assisa mbongo te toi bon ça là qu'on ne sait pas à la mukate. Oh! Akufa. Et comme bon ndengeni. Et puis ça m'a killé la kusaka la te. Ah, tu vois, on va tirer combien? 2. Tango sangwe na école kuna, ya alala ki ala mukite ya kufi. Oh, même li wana ndeko na camarade bangwana. Ah, tu vois, mwana o mama na wanga pesi li solo. Ah, kutan siko na deo batika lo abi. Ah, yaya, comment est-ce que kingana kufagi na li wana ngwana na mukite o pela na mukite? Est-ce que parce que jusque là ya yebi na yete condition o ba pesa ye bango kuna. Ayebi condition na te. Abi ah est-ce que ça te sika auto kendaka kuna ndezo bomaka batu boy atuni mbali wa msobi ah est-ce que tu es sûr que c'est ça on ne sait pas tout se maîtriser quand tout tira ndingwa to yibiti mais ça fait des ans non toi na mbongo wana et ça c'est le côté ndengani yaya là d'ailleurs c'est très mauvais baté na sendingwa aloba pété afala na enien siko kolo makambu grand prêtre
oyo afana na kimbaba oyo mema bango nyonso tu na lisanga wana oyo baloka tolokola papa na bango za mutambongo ye tellement umeli wana dumaka ya kosakana te alinga kokena piscine fort et balinga kokena piscine azo duma na ba chéri donc ba piscine conseil yake na fort et puis ça panzaka mbongo siko batu ya piscine wana ba maître nageur bato basala kala basi yebe yene nga ali waza mwana mvwandwe papa na bango za mutambongo siko ne sais pas par mégare ndenge za na piscine so otebulamba na yo kangi fongola ye mwana oyo ya kimbaba maître abosa la kiso ki po fongola akangi de ba kofa za kaba tiki fongola bosani ba sécurité ceux qui va mettre nageur o ba ya kawana ba bi ka parce que ebi ceux qui sont na mbongo ba kolengela ono mwana mutambongo yo abosani ayeko fungola ngona ndenge ka yiba tanga fungoli amoni porte-monnaie wana afungoli bo plein ba francs CFA plein ba dollars na ba comment ça c'est quoi ça na ba euro ayibi ka porte-monnaie wana akenango yetanga sisi ko sokola ayepe alati bilamba aluka porte-monnaie bo porte-monnaie zate aluka porte-monnaie zate nani nazi porte-monnaie oyo tala kunteki tala kumamba atoka luka et monana te aluka rien il était obligé ya kozonga ndako tanga zongi ndako rappelez-vous condition la qui sisa mbongo wana mbongo zaki na kati asisa ki angote et ce dernier ne va pas se réveiller akufi et comme boy tango akufi sango ye nekolo au mwana patron tel akufi mwana na kufi c'est ce jour là que le tu école ba koyeba que asala ki mutu ya mbongo te tango ba ye na matanga parce que matanga ya mwana ya mutambongo komona batana matanga batanga marke nini papa zaki na mbongo mais aso négliger matanga nani papa bwana papa ye papa mutambongo yeyo et pesi bato ba qu'est-ce que c'est tu vois conséquence soki ba parents ba visiter ka école bana ba kenda ka école bana position na bino ekoyeba na déjà comme mutana mbongo bana sala ba cotisation boy et pesa mutu ko swa tango siko leader akufi et pesi ba misusu wana kubanga et pesi ba misusu wana kubanga tango pesi kubanga siko boy na école siko directeur pas coincé bangoti mais moninga na bino ya kana bambongo asaka na bambongo e consort boy ado pesa na bambongo akufi to kedaki kuna to moni matanga na bango esabe na matanga batambongo te mais votre ami est décédé au moni bongo ta pe buzoba bana pe buzoba au lieu ba doser ata ba situation ba mystique bango ba bana konte fina bango na école ko sombra to biloko ko pesa professeur mbongo ko skani sakana mais parce que bino muntu pesa bino mbongo soit 10 ans il a sa kufaki bino mbongo bo zo ngo sikoyo wapi directeur c'est quoi télé préfet allez convocation des parents tango a convoqué ba parents ba yeti ba mi bale batikala kiwana ta ba parents ba ye bana na bino oye bandi aneo te ça fait 3 ans soki des 3 ans bango degré basalaka na ba mbongo on ne sait pas ba beti solo tout to bana ko katolokola muninga na bango akufa kiwana yem to ayi ko pesa wa mbongo papa na wakaki na mbongo mais on a vite compris que papa zaki na mbongo te on ne sait pas bana oyo bazwaka mbongo oyo wapi est-ce que bana oyo na butu basala ka ki banditisme te que se passe nani akoloba batia bango mama na pression ko sakana te na école babini ni en tout cas boti karabana o malamu ba para ba zibana bango ba kiana bana ndaku batuna bana balinga kondima te papa pe afasha bilelo ndenge lewa boko bimate ko bimate wana condition la ginini wallet il faut esilaka parents boya ba parents ba boya bana babiba okoto ba boyi bana bima okoto pa boyi mwana bima en collaboration na école bien sûr parce que rappelez-vous préfère bi okomona boye parents sana ndako mais mwana bimaka musala ke ndako sala na libanda boyebiti vers ses enfants babimaka pour effectivement ça qui soki ba uti musala pendant ba uti kelasi ba kozonga ba bimino bango ba ki kosisa mbongo wana c'est une école te ba sera bango mibale ba bimate jour wana et
Vous savez ce qui va arriver, n'est-ce pas? Vous avez vu la suite. Le col va servir qui va ngouabimate na tongo nango bana balamukate bakufa. Et salama na pointe noire de solo. Et salama na pointe noire. Et salama na pointe noire. Avant ça, tant matela kimi bale wana. Oyo siko ba boya kaya kota wana. Ata ba master na pression. Ba master ba fungola ye bango ne ba isa master bango ndenge ba kendaka, ndenge ba kota na ba cercueil et ndenge ba ka deuxième premier jour na moi ba kota na cercueil pendant 3 heures 4 heures du temps na butu nango lobi nango de ese bango boya na butu pour ça la cérémonie suka ndenge marabu wana kota na toilette a umbele ya pesa ba porter magique ayebisi bango no so tout ayesi ba bisi master bango oyo qui se genre famille na bango te tango ba kufi sangweke na ekolo kuna bakufi ndani balali balamuki oh lala epesa engombi na ekola kosakana te ekiri ya batambongo bakufi. C'est ainsi que oyo bango na bango apesi lisolo nde akenda abeta lisolo epa ya mama na bango na papa mama tala boye parce que amona que le danger amona le ngapela ko kufa te po esenga sota lobi na kufa de toute façon ba oyo kutu bale kuna balobaki te bakufi. Et bon, ngai siko. Ngapera okufa na ngai na loba. Aloba saka loba ndengo wana ezande boye. Allez, bakena une école a confessa. Aloba na école mbongo sika ba ndeko ba na ekozwa ndenge salama ndenge bakenda na ye esimbate yaya. Esimbate. Abi ngangala esenga soki na lobi na okufa na yebite so na okufa so pona okufa la kufa na nga vome kutu na kufa na ngai mena sabu makambo oyo elekaki tala etala bana ekolo ndenge bakufi bango nyonso tu ndenge wana yesi konde yali wana mama na bango atie malobo ko kufa toza mwala nga okene ekolo na ignorance heureusement kutu yemo kasaki okota wana te ndenge lobi wana se dit bon babenga mbila kenda ti na vungu kokanga nganga wana kokanga makabakanga marabu wana asa na prison yem tabumisi bana ya mama taka la radio lokole papa fiston beta lisolo oyo yebisa ba parents basalaka attention na bana na bango basalaka attention na bana contrôlaka bana surtout ba adolescent. Mais moi, la femme indépendant yemoko, oui, à quelle université d'abord, pour moi, la mbali, indépendant, il faut 30 ans, hein? 30 à 31, bon, d'après moi, ça n'engage que moi. Parce que là, on mature. Ça, on a moins de 30 ans, on a nos bébés caca. Jeune fait gros tigre de liberté, qui est, ça, surtout à 25 ans. 25 ans, 25 filles à 25 ans, au moins, maturité, bah, du coup, il y a. Bah, moins de 25 ans, on a bébé, le cosu en beau. Benda kabana matoi. Bala ndaka mouvement camarade te. To beta li solo moko awa. Idikaka bana. Balia ka pa batu te. Makabu akolia pa batu makale sila. To beta li solo ngo out. Et salama oyo mwana moko akendaka na mikate, ba pesa ye mikate chaque pa na bango akenda kolia. Alors joa akenda mikate alia ki mikate na tondi. Muninga na yakenda sacha mikate azolia etikali moko. Ya eba kitike muninga asi atonda ki deja. Aisi ozolia te oto na lia ki na tikala mikate moto kabola. Azwa mikate akata katreta pesa muninga na ye. Mwana wana ba ye le tellement pe asi atonda ki na azwi mikate wa atina sachet atina saki na ye. Tanga komba ki na ndaku boye ebongona lito ya mutu na makila e bebisa ba kaye. Obeta isolo isa na chaîne na biso. Benda kabana matui. Là d'ailleurs, c'est très compliqué, mes frères et sœurs. Tala masolo ya masolo mstobeta emoso malokola fiction zo malokola soki ndenge nini nganga wana ndo fana mvungu mwana moko ndo fana kimbaba miba na cheche msusu wana mvuvu bakolo histoire oyo passe do bango so biso to bango so 4 bakufa likolo ya non respect ya condition kolo makambu ya saki de maître saki de ba inane makambu 200 saki ma maître mais ya kufa ki pona ba yiba ki wallet muyibi et pas muyibi pas maître nageur na ba piscine na ko sokola kuna yango akufa ki saki condition iko kusamate tala liso to bomela kiyo na poko lelo yango benda kabana matoi
Yo mutoto la biso ya soki ozali na lisolo ya kobeta benga biso opesa lisolo na yo soki obengi biso ozibiso te komi tungisa te tikela biso audio ya lisolo na yo to kobeta lisolo na yo kaka